Saratola TV. Vous intéressez biso tout le monde Alexandra ngo na yebité en tout cas na yebité bande obalimbisa a mutu. Miss Congolais. On ira envoûter ba Congolais. Saratola TV. Na moni yango injuste. Je te dis la vérité maman, na moni yango injuste. Ba so ba poster ba commenter. Na moni yango injuste. Na moni na ba Fali, na ba Kofi, na moni ba nyonso, na ba théâtre, na moni presque tout le monde a posté. Et ma bête to c'est pas na liwate moto a Kofi. Mais c'est injuste. Mais en plein Saratola TV. La communauté internationale, la communauté canadienne au bord de la biso, neto le Alexandre ba mona ke biso to ba hypocrite. Saratola TV. Oui, mais c'est biso to ke comme des états. Et comme ils sont salés, ils sont sous bas comme on a commenté, tout ça on a matanga. Pas deuil national. Nous avons comprendre te. Bato musu ba comme ici on a héros. Tout c'est ka sous. Mais regardez-moi. Tout changer peu sous sujet. Le to zalaka na matanga. C'est trop genre, c'est trop méchant. Ils ont monté ma mémoire na biso. Tout tika complexe d'infériorité où ya mota kufina lac où ya mai na biso awa bobeti kara mota kufina park na Canada bo cheke yango ndeza matanga solo ba Congolais. Saratola TV. Parce que na moni maman na ya zolo ba c'est maintenant le problème d'état. C'est quelle manière ya envisager makamba. Donc bato ba kufana est makamba état ti. Bato ba kufina est makamba état ti. Quand les gens parlent, tant que information, il y a un top Congo, il chaîne, il y a information, tout le monde a bateau, Congolais, Rwandais, et Marambétati. Donc, tant Alexandre, Koufi Kuna, tu as une manière à Koufélité, né comme Marambaïta. Et puis, non, comprend l'État, il a son moto, individu. Maman et Alexandre, c'est un individu congolais. Saratola TV. Bato oyo e baluki na moni garçon mo Matia qui a télémi na suka ne totala na Titanic na émission na oyo ka passe na ba aolu ba nini Saratola TV. Méchanceté. Comment moto moko akufi tout le monde se focalise là-bas pendant que tout le monde n'a profité. Maintenant, il y a bateau, tout le monde a des bateaux, bateau, bateau, nager pembeni. Na moto muso oluka se sauver qui a mati na suka bateau, ti a oluka nenga se sauver. Saratola TV. Kofi complexé, n'habite complexe ça y a Canada par rapport à là qui vous Ekoufeli ya Canada na ekoufeli ya naufrage. Oh ma fleuve ya noir, on n'a pas. Mais ils sont complexes. Ma blessé. Comment Kofi? Mais et puis il y a bien sûr bagata bona yembela pe kasi ndena oyembela Alexandre bona profiter na ba bemba ba naufrage na kota pe petit au mwana na nga o Brian na uta ko kufa wa. Saratola TV. Comment biso nuance communauté congolaise. Ça dit na biso na tele kuna ba Mr Musu bachi ba on stade. Tu connais ni la maman, ni l'oncle de la fille, ni la tata de la fille. Donc tu connais personne dans sa famille, mais aux yeux photo na yé aux yeux oché. Pendant qu'il y a 200 élèves il n'y a pas trop longtemps. Ah bon? 200 élèves dans la vidéo on a ba cercueil bachi ba. Saratola TV. Les biso mon en a 3 ans ba bomi injustement. Allah tata bigini teto Allah ta mayo dobo Alexandra Allah tita tiki biso mi pende libanda. Moi on en a la tangote. Moi on a pesa mobali nini posa Alexandra azot ba mibali musuba bato musuba olela e bon va komina ba posa ne apetsa ngwaza kitoko. Fagaza l'envie. Saratola TV. C'est ça il semblerait que ça peut ivoirienne. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire va jouer à plaire Magambo bongo? Est-ce que va impliquer la justice? Est-ce que va continuer à dire que non, des biso to za awa moi na biso kufi kone pas na bino kuna ba Ivoire ba américain biso pe koto en tout cas to ebinde to salate. Voilà, tout le monde en parle, mais Marambele Kana Est, personne n'en parle. Ofandi na Kinshasa, Brazzaville, na Afrique, tope na mokili mobimba. Tika na yebisa bino ke désormais ba problème nyonso ya loposo bozalaki na yango ezwi solution e. Botu na ngai nini grâce ya bandeko ya Beto Cosmétique oyo baye kopangusa bino ma ya misu na ba produit lokola glutathione na collagène oyo eye kosilisa banduta batampo to pe batu oyo loposo esi ebeba
bino moko boyebi ba produit cosmétique ebele likolo ya hydroquinone ebebisa bato loposo kasi bandeko ya beto cosmétique baye kokonsole bino na basolution grâce ya baproduit créé à base naturelle kasi ezali très efficace bokanisi esili te na bandeko ya beto cosmétique bokokuta palette maquillage mousse nettoyante crème de visage savon lemon sérum huile gamme mobimba mpona koéclaircir loposo na bino soki olingi ozwa bango eza facile simple beta kaka www.betocosmétique.com oza mobimba oyo wapi to mpe okoki kobenga bango na numero oyo +32 466 35 28 85 livraison ezali kosalema partout ozwami na monde entier ezala na Afrique ezala na Europe na Asie Amérique mpe mokili mobimba sala bango confiance okozala mobimba mpo loposo na yo ekozala kaka ngebu mwete pete ekozala kitoko oyo wapi ya normal oui. Saratola TV, la chaîne qui assure. Mes condoléances na famille biologique ya mwana aleki tata mwasi yaya ya batu ndeko na biso Alexandra. Bandeko likambo yo eningisi mokili mobimba, eningisi ba Congolais, eningisi même na gouvernement. Est-ce que bateau bazo kufaka matin, midi, soir na Congo? Gouvernement s'impliquera na makambo ngo kaka boy. To utoza na problème wa munene awa batu nyonso to moni na ba vidéo bateau mobimbi dindi ba bébé ba kufi batu ba noyé to tikalo mona bibimbi te. Mais apparemment ezui en plaire te batu pe ba lobeli yango te pona ko interpeller pe conscience ya mboka na biso. Problème y'a qui n'a bu ça Alexandre et ningisi partout la famille. Que son âme repose en paix. Ba parents au batinda rabana ba kende ba voyage kotanga libanda mboka. Est-ce que ba sala kama beto ba sala kama lam? Est-ce que kotinda mwana libanda ya mboka eza synonyme ya koboya kolandela tope koboya ko pesa mwana conseil à distance? Est-ce que parents nyonso akozwa mwana tinda libanda pa kende kotanga? Avant ya kotinda mwana libanda ya mboka foko tala comportement ya mwana na wa partir à Kinshasa. Est-ce que mwana osoki na zata okoka ko s'assumer? Est-ce que se comporter kanenga za ko se comporter? Et c'est très important. Bande kolelo passe côté na carte internet et côté liba mama émotion memi même na mboka na biso mobima na gouvernement pour na liwa ya leki na biso Alexandre. Mais tout ça na baka ya bongo ebele na internet ba vidéo za ko circuler bato bazo kufa illégalement. Alors un grand merci na batunion stubo la émission Oyo na Top Max officiel et puis na Sarato la télévision. Merci na ba meilleur fan du monde. Merci na ba maman nyonso batunion so ba so impliqué na kati ya dossier ya Alexandre. En tout cas na rozalanga moko na émission leloté na lobby yango lobby ke média eza pona ko informer. Média est chokaka. Et qu'on peut cette information choquer yo. Média qu'on peut cette information sepelicio, information tika la information. Lo lenge so peut s'amener la comme on a information. Alors na analyse nanga leo na ozalanga mote na za accompagner. Na no kwa bana ça fait longtemps. Tu travailles moi kala par rapport à l'occupation, mais les autres ozana no yams na kati ya plateau na biso to remeka un peu ko solo la ko analyser sur problème oyo et banda ki ndenge nini pe komi ndenge nini pe ko suka ndenge nini noko yams bonjour.
Bonjour Maman Sarah, bonjour Nabandi Koutou Bota la biso boza ebele na sûr que bo manqué biso trop longtemps dio yo eza dio bat balingara mingi. Nous sommes décidés ya ko sale la ngona manière to komi na ngwa en tout cas bolimbisa biso bo mona onde mo manière to komeli na dio na biso e komi to matisi yango leven. Ah dio to matisi yango leven. To longoli dio na ba débat moko ya balabala à terre. Donc Mati en leven. Donc Dieu Mati leven et comme dans leven mususu. To ba étage. Étage. Dans la minute ton étage à l'écolo pour comprendre donc so moni bo se retrouver dans kata débat na bisoté pour comprendre que c'est que bo un étage assez place au toza. Pour rejoindre biso. Bo ça le fort pour rejoindre biso. Pour rejoindre biso ce qu'on a na moi elengi moko boye. Boye na ba masola lokuta te poto on en a marre de vous. Merci beaucoup na bande retour batala la biso ya Sylvie Jolie nango nango ya losako et prends rétablissement à toi Maya. Je t'aime beaucoup. Merci Nabandeko. Tout Basile Baroua Kolanda Bisso. En tout cas, cette émission, je vais être. En fait, on peut savoir point de vue nanga. Mon toit vous a choqué à Limbisanga. Tes médias choqués. Batu babo ça n'a que médias choqués. Batu balinga. Médias camarade à mutu. Tes médias na amte. Médias na amte. Médias à Kajolae. Tes médias na amte. Parce que soy médias na am. Tant wakanga ba criminel Alexa bango na TV ngayo ka mawaki bana na eba osambo voilà exactement bas moi si na ko sambo na quartier to bomba secret ba bimisaka nyonso batangi na bato ya raison pour laquelle coûte même pasteur casse si lelo en prison média mutekangi ça biso wana donc c'est tout à fait normal na lo babongo parce que et to seulement ngambé belé na lingi bino mingi to za na émission bandi merci Noko Monsieur Bandi, Boni d'abord santé, ça va? Santé, ça va. J'ai moi poids et bien, on pesé 9 kilos. Ah? Mais si on même pour na matière escalier. Ah, au bout dans Mikolo, même voiture, on entend boire, on entend makolo. Na kitsa poids. Mais si déjà on a à 89, on a plutôt peur de 10 poids, 10 kilos plutôt. Donc pour moi déjà ça va. On a master. C'est comme ma casse il sous ma baie. C'est bon, mais il y a qui te soit à mon nom, on a commencé à moi 85. Na sujet na combien à 100 presque déjà c'était trop. Niveau batadité pour t'aller. Niveau na rocha tadité. T'as dit on pesait tant on a maté kilo on pesait 100 kg, t'as dit on pesait 80. Tout ça quand 84 hein. 81, 84 bleu moi bon, sur la posalité. T'as dit il y a des patrons dans il y avait un absorbable là bon. Ici on bi t'as dit ça l'effort au balao ya na au balaka ani oyo. David c'est ba année oya yo heureusement au précisera année oyo te songeza année nini o baka na obala année no poso ba yi na obala na année oyo 2024 to ngeto cho précis mais le quoi le baka na obala année oyo tanga année te bonne chance na ye na na besoin de fi moya o akena na zema tadi déposer na comité bako c'est la taille au cosela bako c'est la taille au cosela yemo ka oloba moi fi mo ko ya tati ona kena na zemi na ota mwa no ya ko na 10 ans ngana bi jamais fi mo ko ya tati o na kena na zemi no ota mwa no yo na ye na ko na 10 ans ngana bi jamais yo faut bana mwana na ba préliminaire. Il faut moi la botami, on va dire pas si à zemi, moi la botami, ba pédiatre ba simba koto ba benda koto, pour tout le monde a sens qui vos parents non. Ben le gars moi na 10 ans maman jamais. Pour tout le monde a sens qui vos parents. Alors voilà nos pour ta sujet d'actualité. Ouais. Alexandre a utiko kufa na Canada akendaki comme étudiante, maman na yatindaki akendo tanga. Et à côté de la réalité, jusqu'à là, tu éviter, mais quand même, retrouver corps na katamai. Na éviter, selon yo, analyse ni noko sala, comment on a que moi na kende kotanga, à côté na parc wana keti, moi na se retrouver et bembe na mayo mutako cholate, mais bakuti bembe na kacha sac. Sac moi les autres pas na mai. Ok. D'abord, sincère condoléances à la famille éprouvée. C'est tellement fort que Nabandi histoire oyo na maman oyo depuis le 2. Nabandi au monaye, non moné na ba réseau
azoganga. En fait, je comprenais pas. Non, on dirait azoganga ni kaka peut-être ça va style né dans TikTok, dans les réseaux sociaux. 2 jours les 4 heures. Retrouver ma fille, retrouver ma fille on internet. Challenge. Après un moment, les 4 heures, non, c'est sérieux. Azolela, on s'intéressé nango. On s'intéressé nango, on va apprendre que moi nanaye Alexandra, atinda moi na Canada, qui na otanga kuna. Et moi, on a apporté disparu à ce moment. En tout cas, on a prière, on a retrouvé moi. Tout le monde était mobilisé. Et Internet, le roi, comment on a invité ça Makambu. Et puis si Makambu, on a vraiment Makambu. Après, on a lobby. Avant-hier, hein, je crois. Avant-hier, je crois que on est écart d'heure. On va dire je crois 20h, 21h. Tout le monde va live et bandi, va retrouver corps Alexandra, nakati ya rivière moko nakata sac. Déjà quand tu montes moto, ouais, zaki nakata sac ité, ba chai nakati ya sac, c'est qu'il y a eu quand même de meurtre. Ba meurtre ba tueur bazalaki o ba bomi ba ki bois kaye et puis ba bois ki nzoto na ye kuna te ya pa ba ju nzoto ba tie nakati ya sac ba bois la sac ba costume. Donc ils a vraiment que ba calculer qui ba éliminer na mokili. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est quoi le problème aussi? Problème ezalaki nini, bazaki na problème nini et comme na niveau on a ndenge nini. Et en tout cas, il faut tout calculer parce qu'il y a même des photos, des captures, des photos. Il y a entré dans un parc, place à foot à Sogimbongo. À côté, mais comme Bimanaef, exact. Voilà. Mon ta foot ça qui est bon, voilà qui se peut être à OPSAP, sur les cartes, sur les lignes, pour avoir accessibilité dans le parc. Mais après, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé à côté du parc. Mais Babi Park, ce n'est pas la première fois parce que si tu as une vidéo, une photo, parce que parc est un paysage. Banzete, fleurs de couleur. Ouais, ça a beauté à photo. Bon, on a pu retrouver a vidéo déjà. Donc, il y a parc à Kotaka, à Bimaka, à mon danger dans le côté. Mais cette fois-ci, à côté parc, à Bimisouti. Mais on se pose des questions. On a déjà comment qui décomposé, déjà comme pour là. Donc c'est que à Rokios à la trouver mort, à trouver le même jour à Kotaka na parc. Et cause à la peau parce que sur mon côté na moto ba bomi après n'est-ce pas s'il y a 2 jours pour retrouver corps on a je crois c'était les 8 n'est-ce pas s'il y a 6 jours mon côté c'est décomposé mbala mort bon côté sur ba tchaki na maïdor cela veut dire cause à boma qui est le 3 to le 4 ba bois qui nous autres na maï ça peut aussi être séquestré quelque part ça il m'a encore ça là faites ça analyse il faut tout se poser la question qu'est-ce qui s'est passé elle avait de compte à rendre ou bien ça va battre ça les sentiments c'est la autopsie il faut vraiment tout calculer et ça passe qu'au père de moi na âge wana au lieu Simon na yo na âge à 21 ans et puis sa fille unique allez après à bunga yo boy je me suis mis à la place de sa mère. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Mais le problème est ça si qu'on personnellement alors tout le monde a été maman avec le gouvernement va porter aide pour que à obtenir visa pour qu'il Kolanda Koreamona parce que moi n'en ai plus. On dit bosser à qui a qui Kolanda Olukamwana cette fois-ci et comme un qui Landa Koreamona tu es sur Corée Koya sur Baukunda Kuna en tout cas tu reçois information on a qu'à sur qui bimi na réseaux sociaux. Alors problème sous ces allées est-ce que ça m'a bé continue d'arabana ba que notant en étranger parce que parc wana moi na liboso à côté kuna bunga eza Alexandre té bane belé ba ucho bunga kuna misu ça fait des années ba corps ba retrouver ba luka bango parc wana tina ba mai ba retrouver au moins Dieu a fait grâce biso to retrouver quand même corps et Alexandre est-ce que ça m'a bé continue na moi na que autant en étranger. Il y a ma bêté. Problème est ali, j'ai entendu tout à l'heure, je crois, avant caméra, il y a nanté. Comment biso toi ba papa na ba maman ya bana na biso. OK. Tozali ba parents. Bébé lobi moi na
tout ça papa na yo lokola nzambe ça dit nzambe ya mwana na mokili za papa na mama na ye déjà moi nanga koza une expérience ya place moko boye o ngana on a expérimenté té c'est pratiquement impossible comment on a lingana tinda moi nanga yotanga na mbandaka pandaka ngamo na koma na mbandaka té mais ça arrivait to yotanga na ba internat ba okende kotika biso e pa ba parents ba koma ki dans internat et pas biso ke ngana tanga na internat wana donc yo faut tanga kuna parce que papa na maman ba expérimenter endroit ba otinda ngai mwana bango ba yebi ba danger o ba ko signaler na téléphone mon na 18h na ba nini ba internet na bino na ba nyoka ba utaka na bazamba il faut ça la carte chambre voilà parce que tout ça voyage moi pour ma première fois na place moi je crois c'était na ba Congo awa ba yebi sabiso ba bi zamba oyo ba nyoka ba awa ndi donc ndaku ya ba nyoka ah bon. Si vous avez dit, ah, on est ndaku ya banyoka. Donc, 18h, on est bâti dans bandaku. C'est comme ça. Donc, ça dit, bato bazan expérience nango, on va apprendre cette expérience. Mais comment on a routine dans mon on a qui autant na boende pendant qu'il na koma boende té. C'est ça le problème. Parce que ma BO est na boende, les à côté, désavantages. O ezali nga na oyeba et puis na orienter moi nanga siko moi na ndé il faut ko ma orienter nga parce que nga na komati tango na benga moi na ozape on est na zamba moko na mbandaka 3 ah na mbandaka 3 kuna ezaka bien moi na sauter maman t'inquiète ezaka na bien te to papa ezaka na bien nzoki na ngoma be moi na oke ba délire na yo yebité parce que aujourd'hui grâce à réseaux sociaux parce que ce qui maman a s'informer même na université wana surtout l'université anga comme ça moi na été parce que zanga mbongo te ba université zebele ba Laval de balinga ba yebisa pe ba toi quartier université za pe mena parc wana bana ba tufaka kuna trop so ba yebisa giye yango déjà linga zo méfiance et puis moi na nga bando ke kanga ba photo na parc te donc yanga yebisa de moi ne parc wana kokota raté ba kufaka c'est ça. Moi, on a informé de l'autre côté. C'est-à-dire, moi, on a eu expérience sur place où maman a évité. Il y a réalité, il y a vie. On a dit, admettons que nous sommes moi, on a un téléphone. Moi, on a sali crise, moi, on a un téléphone, on appelle vidéo. Maman, on a sani. Alors, c'est déplacé par quel mécanisme pour attendre? Parce que déjà, sur les lots, peut-être en France, on a la possibilité de France, on a 12h, on a 15h. Ça dit, bah, on a sali crise psycho. Donc, billet en ligne psycho, demain, je voyage. Déjà, maman, l'exemple, avec la télévision, ça fait 5 jours. Oui. Mais entre-temps, déjà, premier jour, on était sur un visa en gaz. Maman, viens, maman, qui est au Tamoine. Et on a tenu comment il y a combien d'idées qui sont au Canada où il y a comment namti. C'est ça le problème. Apparemment, il faut vraiment faire très attention. Et puis j'ai appris, je sais pas, j'ai appris que moi, je atteins plus qu'à l'étranger. Attends, en Afrique du Sud. Attends en Afrique du Sud, ça me semblerait qu'attends en Côte d'Ivoire, ça me semblerait quelque chose comme ça que je ne maîtrise pas trop. Bon, en fait, ils ont calculé. Déjà, tant que moi, on en Afrique du Sud, moi, on en Côte d'Ivoire. En Afrique du Sud, maman Zalaki. Maman Zalaki. Quand on a moi, il y a un problème. Mais maman, il faut que vision maman Zalaki, il faut moi on attend à Libanda. Le vision maman Zalaki musika, il faut qu'il y ait anticipé non moi. Parce que droit les parents, ils ont pour protéger moi. C'est ça. Donc, moi, je suis une triste sort, même maman, moi, je dirais comme ça, un responsable, et moi, parce que comment on est dans mon place où il y a une expérience dans mon ça nous sert de leçons. Et servir. Et servir, des leçons. Et ça va tout le monde. Oui, on a sur le Mogo. On a servi au Mogo, dans la France, dans la communauté. À Kenya, Mexique, Australie. Ba visa ka ba agence oyebi maka Australie visa d'études Australie machin bakenda sur 4 filles ba comme en Australie place ba comme on a ba séquestra bango ba tcha bango na palais mombo ba tcha bango ba ndumba ba obligé bango et puis ba benga bango so ba bengi yo na appel vidéo oyebi sika responsable no ke ande naza wana koma outillage à sentiment ya bato ni on soit mokili ba bomi yo sur place fille on a se retrouva yemo awazonga Kinshasa moko akufa kuna mi bale batika na bango. Pourquoi? Parce que mes parents s'investiguent, ils étaient dans la place où ils étaient bana. Mes parents ont opportunité à visa. En fait, na yebité bateau tout ba comment sera yo ki poto il faut bouger y baner ce qu'on a moi c'est bouger y matrice na yebité par quel mécanisme comment nous ce sont gars combat donc on a y attention tel ram na yebité bateau musuba kine ba Ukraine avant Ukraine guerre banda
na Russie batindi bana tina ba Biélorussie ba ki otanga Ukraine bana ba ki otanga imagine ici na Ukraine otinda mwana ke lotanga oyo parana no nano kenda te ebinga na uto kende Tunisie awa papa omoni ba parana so batinda bana Tunisie yango bana batanga te oyo bana ba otanga te poani on dit quand même comme ça moi otinda yatanga libanda mais au commission incapable ya olia mwana futa mwana benga maman il faut na lia maman semaine mikolo boezate ti mwana okoma ko prostituer kuna ozo comprendre voilà tant ozo lokoti na mwana libanda mboka il faut yo moko pa tu dois t'assurer il faut s'assurer ba ke a oza place oyo au cas où pétrin beti to mbumbe beti kuna mwana na déplacer lelo sito je suis là. Maman incapable de regarder la place moi na iba bimisi na mai incapable de regarder la place moi na zalaki yemo maman a regarder la téléphone à moi na a regarder parce que il faut que na chambre moi na ye atala biloko moi na zana mo comment ina colocation na ebite maman bango so ka parce que na oki batu musuba oloba Mouto et maman banga ebe ka loana mais il y a un garçon mon pas comment on va na bango voilà donc au moment là que oh maman so moi na ebe que maman biso ya ka pe Canada nga banga alinga ba gete non garçon moi ya exact maman ko yela nga brisque ah voilà non nous bana maman donc déjà tant moi na check colocataire na palais abakisi sous chambre musu wana abakisi sous garçon moi wana tant bo bakisa bato na kata palais nani ko nani donc moi na comme responsable ya ndako na âge à 21 ans pendant qu'il y a un parent où il faut à contrôler parents il faut gérer moi mais elle le fait à distance moi na tu as checké makambo no sala moyena so na maman siko ezate na oyambete or na batu mususu moi na yambete 2 jours à jouer avion à côté à place moi na ça mais maman incapable à part ça maman cause la peine incapable de comment na mboka moi na ça parce que opportunité pesa meli moi na to maman ba pimela ke visa on peut dire ça aussi ezalaka maman e moka senga ki esimbité mais moi na sengi visa d'études moi na j'ai opportunité mais il faut ça quand même na batu oyo ndenge yo zate bako so moniki ana bengi moi na yambinga te ma nokwa bana Kenena nous place il est qui nous Alexandra Vandarakuna à la promenade. Oyebi même na quartier, oyebi même na bateau za vanda bango, ba ebe ka Alexandra na mututé na Canada. Ya on ba mimi na liwa. Parce que soki bango baza complice. Ba ebe ka Alexandra maman nazate ana mututé mais so ba ebe donc moi na kenda ye moko. So ba ebe ke oh là là. Kwa ya ka kutala awa na weekend. Ana mama le kina ya za pembeni awa. Azana banga babanga. Moi abima koti na parc azongati à côté parc ba 15 h ouais après abimi na kata sac et puis parc on zamba libosoté si oui et puis quand ya mon ani Jeffrey wana mwana wana Jeffrey ti lelo mona na te ti lelo mona te batu babunga kuna bana ba 2007 ti lelo ba mona na te corps imonanate yeka mutabimi to lo banini ba nyama baliaka bango pa che bango en fait on va se poser des questions est-ce que na kata et puis eloko na mona ngo suspect bango ba maita ke hélicoptère ba koti ba soda na zamba na mobimba ba fouiller parc déjà mutu so akufi na parc beaucoup kota ba to ba kota ra visite il faut vivre parc za la scellé mais batu ba okota ti mwana wana kufi bando na so ba congolais ba okota ko luka e ko belela e batu ba futa batu billet ba kota ba visiter parc donc maman a qui informé te on dirait ça cop na gouvernement ya mboka wana batu ba kufa la bango na parc ceux qui ba sacrifice et banité comment bo matisse hélicoptère botindi ba plongeur na mai botindi batu ba soda ba sillonner parc mais botikalo mona bendi so ba congolais ba mona ité ba moni likola sapatu na zamba ba moni bokala masuba ba moni na bracelet basoda wana to basala enquête pourquoi ba mona ki ngote bazwango tolongwe wana bango babi ba plonger ki na mai batindi batu ba plonger na mai ba retrouver eloko te mais pêcheur azotambusa kaka pêcheur apamba azotambula amoni sac afungola sac boy corps ba plonger ba mona sac wana te pour sac de jeux bi ke dinda na sa mai et ezali polo parce que ezana mutu na kati. Donc apparemment moi on a ba bois qui est ka jour wana si ba bois qui est ka jour wana on a eu ba boma qui est parce que ba rosa ba boma qui est ba
bomi quelque part batiki kuna après ba yo boka na mona mai po eza sans ni selon bango mais soki vraiment baza ba expert na matière ba ça l'effort ba l'accès muta bomi puis ba ça banquette on va banango lelo et puis ça va aboutir ba banquette na bango et aboutira nango te surtout sur noir et quoi aboutir ne lo côté combien de personnes ba kufi wana ba enquête et kinda donc c'est ça copie mais ngai loko ikamusanga parce que eza copie ya gouvernement na bango mais ce que problème est que la maman n'était pas informée que par kwana Elia Batu même ça parce que maman boye j'ai expérience on a bien avant c'est ça maman Sarah elle n'était pas obligée. Elle n'était pas obligée à le que moi on fait autant en Canada. Aussi tout temps on a décidé qu'il y s'éloigner dans mon anaïe, il fallait qu'il y ait très bien informé. Je dis bien très bien informé. Il fallait qu'il y ait vraiment informé dans la source, dans la base, dans la sous-base. Donc tout, il fallait qu'il y ait un bon anaïe, à hauteur à danger. Aïe Maramoutou, elle sait ce qu'elle fait, elle sait qu'elle peut faire au cas où moi on a celle de moi. Maman Tindega mon kende. Nga lingara da satanga même na Dubaï a bango de Minervan na bango yaka tellement likolo parce que Dubaï a mboka sécurité. OK. C'est vrai que racisme est ça mais ba boma penda ba africain loko ba mboka msuste na koti na mwana na Tunisie te na koti nda na Chypre te yo bosani bana nyose komaka na kyotanga na Chypre. Chypre on est belé ba se retrouver ba ndumba kuna ebele ba komo sala kuna ebele ba Chypre wana ba na nord na sud wana ba réalité c'est belé ba otindo na université o kutu bango mongo enani agence ba yebi tika mama Chypre wana mama na Turquie na koti na mwana kyotanga na Turquie ba kola ba arabe na koti ba arabe wana na otina mwana tanga te tango ozolingo tinda mwana kyotanga na banda mboka banda ko vérifier mboka mwana zokende ba quartier sécurisé ba école bien réputée yeba net en États-Unis et ana ba quartier mususu papa chaque jour crime salama chaque jour ouais so ah ça c'est bêta chaque jour ba bomaka batu yo déjà faut bana weba na koma na ngamo États-Unis ngwa na yeba non ndenge zalaka ba avantage na ba décision na moni que ça va pas moi na nga vanda na ayate OK pour visiter école moi na otanga parce que papa Yams batu bazo ignorer que même ko visiter loko boko mona ke mabeza a biso totalika liwa et bongo kokotsa mona na science école wana est-ce que c'est informatique et ana ba école ebele désorienté bana bakumba ndoki bana ebele ba baby moralement bana bakomo simba bakomo tanga ba livre fallait pas tanga azana choix te maman mutatinda ya otanga et pas ça ka maman tinda donc moi je dirais paix à son âme. Mais tu es absolument parent. En tout cas, nous sommes obligés à rejoindre les leçons. En tout cas, pour nous, donc bazali pe ba kenape Canada ba otanga na visa d'études otanga les petits siko sa licence na ye makam na ye doctorat azana être tranquille mais la fille aussi a une expérience un baby deuxième année na ye ça dit 2 ans. 2 ans, mais maman a quoi ça quand on a confiance. Tu es bien qu'on a vu ça dans le. Moi na moi. Biso tout mona, biso sui tout mona. Même Brenda zana a dit que yo a maman na ye. Mais maman bino so zaga en vient ngeba que Sarah tanda comme maman ba na boyi azaka moi na. Donc moi na zalaka moi n'est pas ba parent na ye. Donc tant que tata na maman baza envie ba que yo aka moi na bango. Quand on a besoin d'aller s'inquiéter pour papa les Guinabiso ou atika le roi responsable de la famille azana siko je crois 57 ans quand on a besoin d'aller s'inquiéter pour naï Mikolo Bobengi était Bobi ata makamuna était banazo tala teva babomi batu donc il s'inquiétait pour ses enfants mais au moins moi ibisi ata yo moko mutu mukolo boyo s'inquiéter pour naï abaza mwana nanga funa s'inquiéter donc moi naza mwana pas papa na maman na donc cause expérience il y a 2 ans na Canada où Alexander Zwaki cela ne veut pas dire n'a pas interdit non plus la maman azwa contrôle à moi na ayeba moi nazo sala moi nazo fréquenter banane est-ce que soka yeba ki bateau moi na fréquenter alina benga bateau wana nyonso po ayeba ke moi na ngaba erni asala kibu asala ayebi ngo tendeni parce que ayeba ki moi naza ki tellement donc moi na contrôler maman a contrôlé moi na téléphone moi na contrôler maman à distance na de près ça ayebi maman na de près da fonctionnera à maîtriser ce qu'on a à distance tala bana bazama ele mabe voilà
Oui, que Brian père moi Géranga. Oh. Ah oui, bah d'ailleurs que sauter au mère ok dans mon Ah gérer aussi. Calmer ce cocoto. Ah gérer yo. On a comme une gentillesse beaucoup. Maman, tu veux que je fasse donc regarde ça na moni moi na comme une gentillesse moko elo moko ezana cadre. Ah on a gérer elo. Ah on a gérer nga. Donc, Liwa on a vu ça passi, mais arrêtez d'extrapoler un peu. Arrêtez en plaire, hein, mais Liwa on dirait. Non, moi c'est pas na. Et toucher gouvernement, hein. Personnellement, on a c'est pas na côté. Na moni on injuste. Je te dis la vérité, maman. Na moni on injuste. Ba so ba poster, ba commenter. Na moni on injuste. Na moni na ba fali, na ba kofi, na moni ba nyonso, na ba théâtre, na moni presque tout le monde a posté. Et ma bête to c'est pas na liwa te monto a kofi. Mais c'est injuste. Mais en plaire on a ba liwa nyonso. Mais c'est injuste yango na oyebisa yo. Même beau cannabiso, ils ont ba décision mosu. Na yebisio c'est injuste. Nga na moni yango injuste pourquoi? Oui, bien dans toute la vidéo, il y a mon amour il y a 3 ans, bakota ba este kuna. Ba jeune zété, ba sali yango songel wa motonga, moi na 3 ans, ba cotiser na sexe. Et bimi a on a kingo. Jésus. Ali colonna na colonna. Babomi moi na moi bongo. Moi na âge. Moi na 3 ans s'il vous plaît. Bébé mon ma au bébé, na leli na obi, il a presque l'âge de mon enfant, na leli na qui passe. Pendant que tu la marambo Alexandra, Alexandra la congolaise a Koufi, on ne refuse pas passer parce que tu perds de l'une de nous. Mais même dans la communauté internationale, la communauté internationale, la communauté canadienne au bord de la biso, de Alexandra, on a que biso toi hypocrite. Toi hypocrite comment tu vas tu koufa na laka wa la de Samia wa. J'ai très mal. Il y a bon illustré la vidéo ya tala bateau oyo e dinda e baluki na moni garçon mo Matia qui a télémi na suka ne totala na Titanic na émission na oyo kapasi na loba aoloba nini aoloba nini je me suis mis à sa place Nathalie Garçon ah elle me sort le banatiki bananga na mitie na place na au kufa mo na ndinga au kufa ndinga au dinda na mai. Mais comment tout le monde peut être concentré dans mais comment tout le monde, c'est l'hypocrisie, c'est la méchanceté. Comment tout le monde se focalise là-bas pendant que tout le monde n'est pas. Maintenant, il y a bateau, tout le monde a un bateau, 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 nager pembeni. Na moto muso oluka s'est sauvé, qui a mati na suka bateau, ti a oluka nenga s'est sauvé. On en parle. Moto lobité. Papa na bana na yi na kata bateau bakufi. Ils accident, ils salami mais tout le monde a dit nanya lobby, yoki kofi esika lobby, yoki fali, yoki riti, yoki ferry, faire azui na nzembo. Tu connais Alexandra? Oui, ben Alexandra wapi. Si sa maman parlait pas de bosunganga moi nanga bungi bosunganga moi nanga to linga to ba Alexandra to yebe parce que maman na ndo chama kelele. Tu sais combien de jours, combien de personnes au bateau ba okufa na ba este wana. Bateau ba okufa. Bandeko ba okufa, ndeko mora ya étudier ba bomare je crois sur na pays mora ba arabawa. Et ça la ramba makele boité. Est-ce que bateau ba yeba te que moi na mongo Brian na ocho kufa ba tchaki mbele pa moninga l'école. Est-ce que tu Luka qui te yé ba suite comment ça s'est passé? C'est l'hypocrisie. Même bango moko la communauté internationale ba mona ba congolais ba hypocrite. Comment bango nyonso ba olela mwana moko c'est que bato ba kufa na est na ba congolais té. C'est la preuve que bato ba kufa na est ba congolais té. C'est la preuve que bato ba kufa na lac na naufrage wana ba congolais té. Ou excusez nga na ba penser nanga. Ou excusez nga na ba penser nanga. Comment biso nyonso communauté congolaise. Ça dit na biso na tali kuna ba Mr Musu ba chi ba na stade. Tu connais ni la maman, ni l'oncle de la fille, ni la tata de la fille. Donc tu connais personne dans sa famille, mais aux yeux photo na yé, aux yeux oché. Pendant qu'il y a 200 élèves ba ocho kunda bango il y a pas trop longtemps. Ah bon? 200 élèves na ba vidéo na ba cercueil ba che bango. 200 élèves ba ocho kunda bango na este. Qui en parle? Donc, Elingo la kisake, bandeko bakufa na ba este, ba congolais. Bon, ceux qui marambo to sali pona Alexandra, ceux qui bateau bakufa to sala rango à chaque fois. Décision ya este wana nga ici là parce que décision este ne dépend plus de ngana mona on dirait dépendra sur na gouvernement, on dirait comment eloko faut population congolaise en général la base au monopole syrien. Ça va finir une fois pour toutes.
Omoni makambo ba congolais ba sali kuna na Canada pour na Alexandra. Omoni msu park ane ils ont problème hein. Msu ba ba kufa wana. Ya hotel ma wana koloba wana peut-être park wana kozo ba. Atapele lo so ba journaliste to sangala to ke tine kolo ba chuba ki Brian wana mbeli mais dossier wana tisi ko to linga to yeba parce que na so ki appelle moko ya famille ka ya Brian wana. Oyebi ke ba obi dossier on dirait koti ba olinga ba kimisa mwana wana. Voilà. Oh, Bomaki. Voilà. Vous comprenez pourquoi? Parce que Totiki est à l'Ibisoté. Mais on est plus concentré dans la liwa Alexandra. Alexandra ngo aza mwana mukie bon azaleki aza mwana 21 ans tout le baté que to sepeli pona même liwa ya moi c'est à dola. Si le lo bakunda été si le lo bakunda été on n'en parle plus. Ça dit biso to zalara na comprendre. On y va kufa illégalement. Akufa position e banaka te. Est-ce que biki ngana na ba audio même ba otindelanga ki bakuta e ba pasola e mutu batonga e ba longoli e plante. Je te dis. OK. Dossier on a bat on dit média batwana yoka bakanga dola ni na yoka. Bakanga dola mais ba oluka pe ba bimisa dola ngope. Ba tumusu ba ça posséder parce que dossier en ampleur te makele les até. Batu bachango misute. Te ngana monyango c'est illégal, c'est injuste. Ya biso nyonso photo ndi Alexandra to chaye na motema to boya ba Congolo ba kufa chaque jour. To lobi te ke to boya Alexandra, to lobi pe te ke to boya ba Congolo ba kufi. Mais to pesa valeur moro équitable en fait, respect moro ezala ndenge moko. Alexandra lekate bata Esteba lekate. Na biso mona na za 3 ans ba bomi injustement. Alata ta bikini te to alata maillot de beau Alexandra alati tatike biso mipende libanda moi na alata ngote moi na pesa mobali nini posa Alexandra azot ba mibali musuba bato musuba olela ebongo bakomi ba posa ne apetsa ngwaza kitoko fakaza la envie fakaza la envie bato musuba olela ebongo moi no ba bomi na 3 ans na est ba chubie ba jumbeli ba kotisi moi na 3 ans na sexe ba bimisi awa na mukongo personne n'en parle muto lobela ate. Chaque jour, na lac qui voit na naufrage et salamaki. Mouta lobela ngo azate. Ogi atesika kofia lobi sincère condoléances tabande wana. To musicien to comédien mo lobaki. Moututé. Donc on a que bateau to ndié to comme otambola na basia ba sentiment, on dit to na ba émotion mo boye. C'est-à-dire et là on a comprendre les Congolais on dit to na ba émotion mo identique. On est dans la émotion, on est dans la donc c'est-à-dire on est dans la émotion na biso moko ya biso moko. Même la communauté internationale na biso ba surpris na makambo yo. Ils en pleurent et puis il semblerait, je dis bien il semblerait que moi na ngoza congolais ivoirien, semblerait que comme ça. Mais ce qu'on y a ngai Alexandra to yebita kufeli nini. To éviter à sala nini parce que voir et regarder ces vidéos avec ces photos tout le monde on dira comme to éviter à sala nini on sait pas elle avait des comptes à rendre avec qui à côté qui parc yemoko bakanga qui était volontairement qu'on a na kati to moni be sika ba bomi était mais auto moni sika ba tchemo to boy to moni ba bomi to moni ande ba bomi mais on comprend que mawe et comme délocalisé tout neni mawe c'est identique. En fait, on dirait que ça, on dirait que on dirait n'habiter non non le lingue to comme c'est la makamba congolais non comprendre. Bateau ana naufrage wana ya kila kia. Na émission na yoka pasi ba filmer bateau ba pe meni incapable ba na droit au sale loté. Bateau ezo baluka merdi wana ezo baluka. Na moni mutu moko amoni bateau ezo baluka akimi akatelemi na coin. Maudinda kaka. Audinda kaka siko pasi na ngana lobaka ta na mona ye ba aoloba nini po aomona ninga okufa. Aoloba siko nini parce que ebiki awande na okufa. Muta okufa na pasi. Et puis bato wana bakende ko luka hein. Muta okufa na pasi. Abimi mso atiki famille abina kina somba mai misi boy na yakoteka boy muta okufa omona make liwa na nga yango yo bato muso ezakata abelaki ye amona make liwa na nga yango yo donc nde bato ezokita boy ndinga na odinda na okufa oh là là aoloba nini mso atiki bana ye na mwasi mso na zemi mso pe bana ngba na monga ba inane ba 2 ans bana ba otika la ba orphelin pour l'éternité
tokeli bato wana mawate moto abimi aboti atiki bana akeya kufi biso surtout totala liwa na bango lokwa film Titanic ne dindaka tout le monde liwa bato totala maliwa toza incapable mais on doit quand même montrer notre soutien vis-à-vis ya bato bakufeli na bato bakufi. Oui, mais tu as même nombre de personnes bakufaite. Voilà. On n'est pas intéressé. Tous intéressés, biso tout na mamba Alexandra ngo na yebité en tout cas na yebité ba ndeko balimbisanga a mutu. Miss Congolais. On dirait envoûté ba Congolais. On dirait ça que on a envoûtement na kati. Bandeko en tout cas bandeko ba excusenga. Bandeko en tout cas ba excusenga parce que bandeko ba kufanga na ngana omona yango ngana omona. Ça des émotions na ngana olobi les contraire mana makamba na kufi a Brian wana utuba chuba embeli ba mise ba poster était. Ata muta poster était. Et les gars, bon, soit bala. Injuste par moi, dans mon Congolais, à ça, sur Égyptien, sur Mundi, moi, je ne sais pas, à ça, sur Brian Mbeli, dans mon thème, moi, na abongi bongo, maman, na ebisio ko bongi. Babi po eza makamba eta. Et comme makamba ba eta. État canadien na état congolais. Et comment état par rapport à Nini? Parce que dans maman na c'est maintenant le problème d'état. C'est quelle manière il y a envisager makamba. Donc bato ba kufa na est makamba état ti. Bato ba kufa na est makamba état ti. Quand les gens parlent, tant que information il y a na top Congo na ba chaîne il y a et puis ça va information to Hollande ba olobaki bato ba congolais ba rwandais et makamba état ti. Donc, tant Alexandra, Koufikuna, tu as une manière à Koufélité, n'est comme Marambaïta. Et puis, non, on comprend l'État, il a son moto, individu. Maman et Alexandra, un individu congolais, accueilli et pas acquis des droits, pour aider, pour faciliter les procédures pour voyager. Mais comment Maramba deux États la manière ni? Les Maramba trois États, il semblerait que ça peut être ivoirienne. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire va jouer en plein Magambo au Bongo? Est-ce que va impliquer la justice? Est-ce que va continuer à faire que non, des bisous tout ça, moi on a bisous Koufi Kouné pas na bino kuna ba Ivoire ba américain, bisous pe koto en tout cas, tu es bien tout ça là. Voilà, tout le monde en parle, mais Marambele Ghana Est, personne n'en parle. Ça fait très mal. En tout cas, ça fait très mal. Ça fait très mal, maman. Ça fait très mal. Mais il comme ça, on a tout Kofi complexé, n'habite complexe, il y a Canada par rapport à là qui vous. Écoufeli, il y a Canada, na écoufeli, il y a naufrage. Oh, ma fleuve est noir, on n'a pas. Mais il est complexe. Ma blessé. Comment Kofi? Et puis il y a bien sûr, on a yembela peka sinde na yembela Alexandra, on a profité na rappeler maman, naufrage, na côte ça petit au moi na au Brian na uté ko kufa wa, o ba bomaki na c'est fini, na sangisa bango nyonso na yembela bango. Mais c'est focalise directement ya yembela Alexandra. C'est la complexe d'infériorité. Oh, bah, comment regretter que Sora Zaki en vie babimanaï? Mais si on est regretter si quoi? Belé poster même Joshua nous va poster parce que bon on va petit ngoza goût petit ngoza bien a couper avant donc bon tout va poster il fallait pas bon tout va poster na ba manière wana non lui watango ya ke pona moto te zu ekei. Mais comment va tout? Non, comme on a fait rigola, monsieur Mouna Lingaramena, comme on a décidé d'ici, comment go yemba au côté studio, Ayembi. Faire à côté studio Ayembi Alexandra pour abomir na Canada. Kofi il semblerait qu'Ayembi, faire il semblerait qu'Ayembi. Mais na Tony Banzembo et Alexandra, il y a Brian Bobimi Sate. Banzembo ya comment il s'appelle? Nani naufrage à la qui voit. Bobimi cité. C'est moins injustice. Et c'est une justice c'était complexe. Et là quand on va ministère congolais ya mwana complexe ni zo bonga bango. Comment le ministère monene le roi Kofi a kokota studio pour yembela Alexandra pour Kofi na Canada pendant que banto ba okufa. Donc na émission même Kofi a passé le langage à la télévision pour dire que la RDC et ils ont passé dans la guerre ba o gifler biso. Kofi a tena ba pas bon na TV. Mais lelo c'est le même Kofi a yembela Alexandra pour Alexandra Kofi na Canada. Donc même ba Canadien bango moko, la France, la Belgique, l'Allemagne, bango tout ba comprendre que bateau ba za aventurier, bateau ba kufa na est il y a ba congolais ti. Et ça va plaire ce que ça va tout ça là. Na yebisi en plaire oyo liwa ya ndeko na biso. Est-ce que ils sont des tosali que même ba ivoyé ba kota dossier.
Voilà. Pour ba live eleki makelele pena to sali makelele. To tchela on a volonté. Problème nangé ezali volonté to sali ga na live té. Volonté za na bato ba kitaki tina terrain. Volonté bato ba kitaki tina terrain. Mais na bi bato ba kitaki a Canada ya musika poto lo ngwa to matikuna. Mais ça siko na biso za na bato ba se déplacer pour vivre événement en live. A fouti biya ke Canada ka pona maramba Alexandra. Mais là qui voyera bien sur $240. Tokete. Tokete. To luki to s'informer to yeba. Banani. Poto yeba ta bato ba kufi kuna to libérer ta famille na bango. To salaire makelele le gouvernement pesa biso moyen de transport. Anga pesa. Alinga pesa. Anga pesa média to. Anga pesa média bo se ken bo que s'informer parce que bato ba kufi na naufrage, ba kufi na agence de voyage, ya bato ya agence. Merdi on les agences, ça il y a l'état. Donc agence on il faut dédommager ba famille on. C'est toute la procédure au faut biso parce que les on a sori dossier na Congo ezala rassuré ba moni en pleurs na. Est-ce que Brian Bakunda est to ebité? Brian Bakunda est. Brian Bakunda est. Bakunda déjà Brian et puis c'est fini l'histoire s'enterre. Oh là là. Et bien menez à une cinquantenaire non? La cinquantenaire. Bakunda est déjà. Bakunda est déjà tel niveau scolaire kambango saini. Et là li na mwesili. Oki Kofi esiga lobby bon na ndenge ya Kofi to na ndenge ya faire na oyemba nzembo po ezongi sape Brian ba comprendre que Brian mwana na ba bomaka ye pa mwana mundibu ti sikoyo l'état azokoka kolobela ngote. Ça dit nga na comprendre loko moko on dirait makambo abiso elanda maka selon ba ampleur nango. So l'état landela likambo selon ampleur nango. Oh ezui. Oh ezui photo landela. Parce que oyo kana même na kata audio vidéo ya maman na tamba ki okuta na ministre. Ah oloba c'est benamba oloba c'est le problème d'état. Ça dit Alexandra loko la congolaise ivoirienne et comme ici ko yo makambo na minito yo donc Congo comme na problème na Canada parce que congolaise mo ka kufi kuna. Or combien de congolaises ba kufa na Canada ba disparu? Baloba raté. Combien de Congolais va koufi na États-Unis kutukolobate ba masasi bazobeta bato donc combien de Congolais va koufi na Rutshuru on n'en parle pas. Combien de Congolais va koufi na Kazembe on n'en parle pas. Combien de Congolais va koufa matin midi soir Bukavu Nord Kivu wana nyoso ezamini ba Congolais va koufa lelo oyo tso la muki so côté internet o kuta bato ba koufi. Personne ne parle. Est-ce que Kofi a ça la table investigation yeba ke bato ba koufi kuna. Donc Kofi azele gaga mwana oyo donc Kofi il y a ça mélange na makambo nyoso. Mais moi na ngope a noir local Cindy. Ah. On est pas na bango. Comment dire qu'on regretter? Bato va regretter. Oh, mais je sais pas si regretter. Mais je sais na Dieu, bon ba regretter ka. Fa ka ba ye ba avant. Ba fa ba ye ba avant. Bona tuni ata bo ba avant. Ana Canada kuna osaka ba vina mino bo akotona ba vina bino. Donc bato ebele na bato ba na Canada kuna ba ye ba tikala oye ba ete. Ba surprendre. Ba do ba bango ba lo ba to mona kufi ya kitoko bo to monika era kufi. Ebele ba lo ba bongo ba te bele ba yo sa ba marche wana ba ina kanda ya ba peur de moi ça kitoko. C'est fini. Au-delà ya wana za ne loko mo. On a mon émotion ezokota makasi place wana. Na zo comprendre na biso yelo rezo le kilanga na comprendre. Nazo mona tout le monde azolela non sona bato mo lo biso nga ba bitozaki na 4 heures na live. Na bi pona nini kama Alexandra oyo. C'est pas possible. Congolais vont extrapoler. Les Congolais vont exagérer. Congolais rôle les a exagéré. On dit na 4 heures, na tuni na 4 heures, on sait ah kasi makamba Alexandra ngonde kona yote. Moi na binoté. Ezaka pour mère na bango azoki courage, ezana bana musuba kufa pe bongo mère na bango azuni pe. Ezaka ni ba boma Ibrahim wana. Maman na yazuni courage au médiatiser ngote. Pas le bango. Ba maman ibele ba perda ba na bango bongo bazo courage au médiatiser ngote pour appeler sango en plein wana te. Mais une fois maman na yazui courage, le roi msubi maman na yazani muta TikTok, aya continuer TikTok, asali ne makelele kuna moi epesi ma en plein na maman na nae, allez malmo ba confiner ba faire na ba nani bando yembela ye, tout le monde va derrière bango, tout soutenir bino Canada sikoyo na Congo ezana problème nini. Ezali park wana mwana batakota kikuna akufi atangaka wapi na Canada mama na bango azana Kinshasa mama na bango kindela ndila mama mwana na ye o akufi aza congolaise c'est fini c'est la moindre des choses. Oui mais ça biso to ke comme makamba des états
Et comme ils sont salés, ils sont sous la commentaire, tout ça, on a matanga. Pas deuil national. Nous allons comprendre. Batomoussou, bakomisi monana héros. Tout c'est mais regardez-moi. Tout changer peu sous sujet. Tout ça la na matanga. C'est trop genre, c'est trop méchant. Ils ont monté à ma bémo na biso. Tout tiga complexe d'infériorité. Oh ya mota kufina lac, oh ya mai na biso awa, bobeti kara mota kufina park na Canada, bo cheke yangonde za matanga solo ya ba congolais. Oh ya mota kufina lac awa et a faux matanga. Voilà. Quelle est âme répond? En tout cas, on a posté tes années accepté qu'il y a contre famille contre le monde à Koufi. Mais dans mon c'était de trop. Ceux qui ont un problème culpabilité d'esprit dans l'amour. Babanda comme pour na Maya Tumba. Que pour un nini a posté tété mais Maya kenda déjà comme kenda olia na bana. Ah ouais. Ouais. Maya na mona déjà ba vidéo na mo azo kabouler la bana biloko. Ouais. Mais bah comment le ba pour un nini posté. Mais est-ce qu'il fallait qu'il posté Si ba retourne un peu président de la République mais ba bato bazana numéro na ye. Posté té na mama de posté Alexandra té na stati. Si comme na niveau na benga be Mukubwa Kabila grand prêtre au posté Alexandra té. Yo pe ni atati. Tout le monde a degré. Si vous avez Denise, Denise a posté Alexandra. Bon, vous avez Denise a fait moi Liloba, combattant, tweeté Alexandra, paix à son âme. Donc ça dit que vous avez besoin de commission extravagant. Mais pendant que vous avez belé plus de 125 disparus, vous avez qui voit un bateau, mon anati, bateau est sillonné autour, il y a un naufrage, place de Salamagi. Bon, mon bateau. Ma père de famille, ma mère de famille, bana ba zozonga ba ki obanda ba classe, bana ba peur de ba vie na bon. Toujours mona bango ndingi ba okufa. Mais to beti kara, elo ku place ele kelanga ma. Toujours mona elo ele kelanga na mona mage ba mission na biso na ba congolais ba complexé. Ba mité à mabeza. Et ça deux cas différents. Alexandra akufi libanda ya mboka. Oyo place à Kouveli. Circonstance ya liwana ye to moni yango te to regarde disparu après ba biso corps to yebi pété pourquoi ba bomi to yebi te ça peut aussi être ba compte à rendre parce que ça te a trouvé liwa te ba bomi parce que ba tie na kata sac ça peut aussi être ba compte à rendre bana mikelo là ba 21 ba 22 ans déjà ba comment na expérience au moni ga mwana mukie mais en expérience na yimo bo so moni je so mona je so moi mukie. Au Congo, mais l'expérience n'a pas de déjà. On éviter à zéro problème nini. Mais au to moni, il y a naufrage les ali total la bisonnion sont des ba filmer. Mutuko to filmer yo qui somme longoli na caméra. Donc, alors ba mata bota na bateau sauter ngama, bateau sauter ngedinda ba longoli caméra yo qui somme. Mais nini ni to comprendre que bateau yo na ba ka o mi balé bateau photo que la mawami ya bata naufrage que Alexandra. Mais Congolais ça on a le contraire par rapport à complexe Yazakanango apesi liwa ya Alexandra to matanga Alexandra en plein rôle ka bateau ba utu fait belé na kati ya naufrage ya la Kivu. Donc pitié. Nyonso ya liwa mais eza passe mais fallait tout temps ouais na degré mon corps. Quand tu vas dans naufrage, il faut que les caméras cassent parce que ba kufi bana ba kufi fait go traiter mon moi dimension mususu. Surtout télémythologie makamba est oyo makamba est oyo on en a marre de ça côté guerre côté naufrage salama côté et ça mbali bosote naufrage avant oh moko salama na maluku na maluku pe moko salama na maluku ya balinière edinda donc makambo photo lobela yango wana nde to kende na ba lieu de circonstances to examiner to tuni bato ba question bato on des wana bato mususu ba utaki ba maniema banani ba ye wana na Kivu ba ya ko luka ba ndeko na bango c'est à ce moment là ce qu'il faut chasko ndeko na ngabimité ndeko na célébrité mais au tie micro tout monde en pleurs nango biso de lumière en pleurs nango to liga ti 3h 4h ou l'alté poinini na zana matanga Alexandra en live congolais ndoki. Que les âmes reposent en paix en tout cas. C'est important. D'autres tarabakanyons tundenge moko na justice te. Nga kutu na kamwe noko ya msina informé nga ki bakunda Brian. Bakunda de Brian. Donc c'est que dossier ngo et là déjà. Et là déjà.
En tout cas, c'est sûr condoléances na ba famille nyonso ba bungisi bandeko na bango na lac Kivu. Et puis mawa mingi pona mama ya Brian a perdre pe mwana na fils unique. Fils unique, ouais. Ah, ouais, Alexandra, fille unique, ya maman. Abi, maman, a 17 ans, mobile a famille pe va sundoli, a beaucoup de moines n'a pas. C'est tout à fait normal, azana douleur, azana ngoana. Mais azana des influenceuse, moi, elle a fait de son mieux à influencer toute une nation, toute une communauté congolaise, tout côté na mawanaye. C'est ça. Et là, il y a ça, il y a ma casse, il y a mimi bisonde to kota na mawanaye. Tout le monde qui a beaucoup de moines n'a pas si, tout le monde qui a wangana razemina ye, tout le monde qui a parent bingana gaye, moi na eka moko. Elle sait parler. Elle sait parler, elle nous a convaincus à rouler la naïe. Mais le coup la convaincre bisoto le la naïe, cela ne veut pas dire que Kofi il faut côté studio, faire il faut côté studio, fallait faire tweeter, banani ou donc tout faut tweeter. Non. Non, c'est de trop. Ah, merci beaucoup Nokoyam, c'est habité sur un lobam. En tout cas, on a loba télévision, ils appellent pour nous choquer, ils appellent pour nous divertir des fois. Mon toi bêtis les bako en tout cas, mais on calculer place ni na olimbisa. Mais la place Nino et Libako et Zalaki parce que j'ai essayé juste d'analyser pour essayer un peu de voir le lenga au sel à Makambu. Tout ce Makambuya, qu'on voit Makambu na 2 poids 2 mesures. Non, c'est pas du tout kitoko, kitoko mingiti. Tout ça là est fort. Tout ça est fort. Il y a aussi la Moussala, Makamunyo se zarana ndenge moko. Tout ça là est fort. Makamunyo se zarana ndenge moko. Tout ce système il y a le roi hier au toit Koufagi na Tongo. C'est mieux important que le gars moto pour faire lobby à 14 h. Non, c'est belle nangati. Fait tout traiter en haut nyoso na niveau moko. Alexandra za mwana. Na lobby teke na sepel na liwana en tout cas bolanda badi on ngati ko kufela moto ya rapasi surtout mwana oyo mama za nanu na posa ya mwana na ye et puis fille unique na ye mama obota li shooter na o mettre na place à maman wana na o mona douleur atikali nango na o calculer makambana nyoso mais bateau ba extrapoler ndi na matanga ya Alexandra ndi ba pousser ngana mona makambo na moni ke bateau ba na est bateau ba kufi na naufrage Alexandra leki ba on a valeur. Batu mwana il y a 3 ans ba ko tsanzete na sexe ba bimisi na kingwa ba bomiye na este Alexandra Legué na valeur. Mwana Brian akuta kufagi wa Alexandra Legué na valeur. 200 élèves ba utu boma na esta wana nzela classe ba nani wana benga bomba nani ba terroriste wana Alexandra Legué ba na valeur parce que tout le monde s'est focalisé, il a fixé ses yeux vers Maramba Alexandra qui est Maramboyo et l'équipe de l'autre côté. Donc là, encore arrêtons d'être complexés par Congolais. Tout ça vrai. Alexandra, moi, on a besoin de Congolaise. Tout beau y était à Congolaise. Lui, il joue au Canada. Il faut soutenir Maman Naye. Maman Naye, ça est fort. Il y a influencé biso Maman Naye. On accepte parce que mon union so yamawa aura comme on a mawati. Il y a un autre côté na Maman Naye. Mais tout le monde a complexe. Il y a un no bande kwa kufina naufrage wana. Tout le monde a ndeba okufa. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, sincère condoléances na ba famille nyonso pe o babungisi ba na bandeko batata ba mama ba leki na bango na moi oyo touti ko perdre pe Alexandre. Sincère condoléances na bino. En tout cas, tous wa maele biso ba parents toye baba place au tout que ne déposer bana na biso non seulement ko ki otanga libana mboka même ce ko ngotinda mwana na vacances c'est pas moto yeba quartier zo ke notika mwana na vacances yeba na ndako wana banani bavandaka parce que yana bana msuba kenda ba vacances ba viola bango na bandako bakendaka ba vacances bakenda vacances na mukolo pango wana comme a viola yi mwana ayaki vacances voilà bana msu aye vacances boenda ko eziki yakenda kuna yeba kufi kuna. Donc, la réalité c'est belé donc ba parents faut poser la éveiller place union selon ngo ki otika mwana na yo ezaka na voyage té mais place satan Afrique a ozoni ngo ki otika mwana na yo ngo confier mutu mwana na yo il faut s'investir sur la personne la maison quartier l'endroit l'environnement connaître les gens d'accord bana mibali bavanda ebele mwana nga ovanda té parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Donc il faut calculer en tout cas l'histoire de notre petite sœur, de notre fille Alexandre et servir Bissot comme leçon. Merci beaucoup, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.